Ma Mission TV, le miroir du monde. L'honorable Eliezer Tambwe Mwana Baye a été bel et bien victime d'empoisonnement. Et bien, là, bakomi ba Tshisekedi, même bakomi na chef de l'État bazolata. C'est parce que bazoluka ba poste. Mais kala nyonso oyo bozalaki wapi. Bande konanga na zolo baboyi. 23 postes oyo bapesi na cash eza faveur te basaleli bango. Maintenant silisa. Mais tant bazo pesa biso 3 bourgmestre sur 24. Et bien bozo beta maboko. Bazo sagana na biso ti. C'est quand même déplorable. Si on est collaborateur du chef, mais on ne veut pas que les chefs soient quand même libres pour les en otage. C'est pas bon. Moi, l'écart entre un gouverneur et un chef de l'État, bande konangai. Toujours vivre dans un pays de non-État. Il y a un brevet de participation et pas Tshisekedi. Ce qui est on ne comprenait pas. Nous avons fait ça dans le rassemblement. Biso to bandi wana pour que FCC akabela kayi biso oyo asepeli nango que chef de l'État ya liboso nengo zotinda batu wana 23 oyo ya kashi yo na mwana mboka Vital Kamerhe botinda ba combattant eza soirée de galate pour preuve le chef n'est pas sécurisé chef etikaliga un jour ba ministre la biso photo ya chef à toilette. Je vois un monsieur qui s'est amené avec ces deux femmes là-bas, ils sont devenus je ne sais pas par quelle magie tous députés. Maintenant, ils considèrent toute l'Assemblée, tous les députés là comme ces femmes. La caméra est belle, il y a un monde qui accompagner l'IDB. Bon, on a la présidence. Bah, mercenaires. Mais bah, tout le monde a eu des personnes dans le siège. Mais quand on vous donne 3 postes sur 24, vous avez bêta maboko, ça me révolte ça. On a campagne, bah, ça ici, mon yére, mon commis, ticket gagnant, mabunda. Mabunda ou bien Mabunda? Ah, Mabunda Kabunda, c'est ça. Ce qui Mabunda Kabunda, ticket gagnant. Nalobana bango bolongola munyere wa. Bolongola, vous n'allez pas cracher sur la mémoire de Tshisekedi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, bande ko balandi mbote bisika miso bokamata misika sika bongo to bele mibo esika na kati ya Star Bar na commune ya Barumbu pe pa bongo mwana mboka Eliezer Tambwe Mposhi Charmant alakaki na bayimboka mokoleka komaki na koloba ete akosala bongo conférence de presse peut-être ça batonte ya botindo mais solo peleza di 4 mois kasi na 4 mois na toki bongo lobeli makambo ndike tout ce que bino moya bolanda pe tozonga na sima nalinga d'abord na pesa bino merci na ndenge boya ko répondre na conférence de presse on a ebisa kibino ke na kosalango mokolo mercredi lelo pona ko éclairer bino na makambo elekaki point ya liboso na lobeli oyo etali liwana kokundama ya Etienne Tshisekedi lokola nga nazala kite na lobi na bino ke mokolo Tshisekedi akufaka le 1er février bande konanga na Kinshasa memba musuzo na moni bakomi kolanda chef de l'État bakomi kolata muniere bazolata elongia Tshisekedi bamela champagne na mboka oyo. On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas faire des cadeaux aux gens comme ça. Oui. Il n'y a pas question de pardon. On rappelle quand même. Batu bameli champagne. Tomata Pepo Misatu Ngai l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maître Mukendi Joseph Tokenda Bruxelles kolela papa wana. Tangu ya campagne électorale awa na makambo nyonso même avant campagne électorale ba mususu oyo bazaki ba ministre tozana bango ba député baloba nini azana libabe na ba mususu ba gouverneur tokomi na bango ba député azana libabe Félix azana libabe alinga teka ebemba papa na ye yo sio mwana toza ba africain nano kundi papa na yote ozokende kosala politique argument bazaki na ngoka yango wana makambo oyo ya ba diplôme ya kotanga ba yeko bimisango sima tango bazangi argument. Oh, nano kundi papa na yote, nano kundi papa na yote. Batambu sabiso bokende cimetière a Gombe. Mabe. Bosala botokende ata na nselango wana. Mabe. Bazaki kobanga ke soki ebemba Tshisekedi eye ekoti ko balancer bang. Ndoka ndenza bazaka na mabongisi na ye. Alingaki nde Tshisekedi azwa ba honneur ya kokundama ndenga azwaki wana. Na bandoki, na banani, na banchoro bayaki wana. Mais tozaki kotala bango tala bilongia mawa mawa. Et j'ai été surpris batuna mona ki balati elongia Tshisekedi. Je me suis dit mais heureusement Tshisekedi angoye moko avant kufa salela ki biso rassemblement.
kosangisa bato sinon soki ezalaka milimo ndenge biso baafricain tozalaka mbele lingaki ebelisa bato maladi ya motema ka place elongi na ye otie ye wana akanisi makambo osala ye akoteli yo na motema mais ntango sikoyo bakundi Tshisekedi boyoka argument mosusu bazobimisa baye kobimisa argument mosusu yake te bomoni cercueil wana ezalaki mabanga ebemba Tshisekedi ezalaki na kati te. Est-ce que vous comprenez? Tshisekedi Félix azalaki na libabe parce que nakundaki papa na yete bayana ebembe bakunda o ebembe wa cercueil wana ezalaki polele basi bakundaka yekala. Maintenant qui dit vrai? Tout le monde a un montage ndenge salema mais ça nous étonne les autres la biso mabe. Yango na lobi na bino bamoni Kagame bango wana Kagame aye bomoni ils ont fait problème baluka ka ba problème amike. Mais bande konanga totala makamongo ba Rwandais o bolobaka ngana seka kabino. Boye bisanga mukolo moko ba Rwandais bakota na mboka oyo sanke bino moko bokeluka bango. Lokoso ya pouvoir bozalaka nango yango mutu esalisaka makambo wana. Je vais vous donner un exemple. Tshisekedi soki bomoni Kagame yaki Tshisekedi akenda Rwanda pona koluka solution ya makambu na mboka oyo tango akomi kuna mukolo azokende ko visiter place basalaka génocide Kagame avandisi alobi na yeke na linyina pesa yo manduki bitumba esalema parce que vous devez retenir une chose soki afdel bakotaka na pete c'est grâce à l'UDPS si moi wana basalaka c'est parce que l'UDPS c'est lembisaka Mobutu. Alors tango bakomi kuna alobi mba nazo pesa yo manduki nazo pesa yo basoda tozwa batu comme ça yo zwa bokonzi Tshisekedi atalié alobi nazo manduki na boma ba oyo nazo bundela ngai pouvoir a modèle wana kozwa kate mbala liboso Kagame amona congolais azoboya pouvoir na lokoso parce que ba congolais belé ba lingaka aboma ta bandeko na ye yango nazo tuna bandeko na biso ya est nalobi bazoboma batu na est. Est-ce que beaucoup ebisanga baluba combien bakekuna kobom? Beaucoup ebisanga bangala combien bakekuna kobom? On est en train de vous manipuler kaka bino na bino wana bazui oyo ba tout ici bino mutu pour que bobo na bino alors que c'est nous qui sommes perdants. Bande konangai ba chombo tozana ngo ba smartphone. Bazo sala ngona nini? Na coltant. Ezabote. Siko coltant wana bazo sala nango. Bokende na est boye bisangai comptoir moko basomba ka coltant. Comptoir moko oh ba somba ka coltant ke yango mais ce que coltant wana bimaka ndenge ni il n'y a pas de comptoir voilà makambo ezo salema na est yango wana présence ya Kagame c'est parce que kobana mukolo wana Kagame abandi kotosa Tshisekedi parmi les grandes personnalités du monde Kagame azaki kotosa eza Etienne Tshisekedi ce qui ezaka mutu mususu bela kenda ko manduki ayako boma bande ko na ye c'est ça le pourquoi de la présence makambo ya héros national yango na uti ko bisabine nakokama soki congolais kaka ya makila oyo akobo ya makambo yake Tshisekedi akokaki kokoma héros national te nazokama bandeko nanga ngali mutu nazoloba awa est-ce que bayebisi bino ke nazatambwe Tshisekedi te j'ai mon père mais je dois reconnaître que mon père n'a pas fait ce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba fait. Ce n'est pas un péché ça, il faut tout reconnaître. Siko héros national oyo ba élevé nani Tshisekedi oyo bachacha batu awa bachacha d'ailleurs place bachaki ngana za compte bachaye na changa ngana lingaji basalela basala ta titre officiel titre exceptionnel ya kocha mutu wana parce que c'est lui qui a fait que lelo batu tout même oyo bomoni bazali ko yembela Kabila ils sont passés par l'école d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà bande ko nangai oyo etali Etienne Tshisekedi wa Mulumba na bandi mikolo ezoya nazo kende mausolée ko déposer gerbe de fleurs nangai ba o ba kozala disponible pour na okende kotika biso ba ko kende kotika biso parce que je dois rappeler que je suis parmi les rares au tata wana zaki avant diboyi akanisi un jour nazali ko discuter nande ko nangai oyo Ristampet nazolo banaye mukolo après makambo ya rassemblement création ya rassemblement bazo pesa biso ba brevet wana bazo pesa ba politicien tata wana na ibi makambo azalaki ko sala te soki asia comprenaki déjà azo pesa ba politicien o ba yaki ko dédoubler rassemblement aw soki botali ba photo botuna bango baza vivant. Est-ce que honorable président ndenge bobenga awa na mboka batutu baza ba président est-ce que kola kisanga photo ya mukolo ba pesa kayo brevet de participation et pas Tshisekedi soki azo pesa azo kangaka kelongi on ne comprenait pas nzoka ne azo pesa na mutema pasi nazo pesa ba traître nazo pesa ba traître baye awa ba luti ko boma rassemblement
mais sikoyo ntango azopesa biso nazoloba na ndeko na ngai foto na ngai eza wana tata wana asali sourire moko na lobi voilà makambo yango yango. Donc c'est pour vous dire que c'est papa wana boyebi na 2011 ngai na kota clandestinité mpo nani interview na ye ya Afrique du Sud boyebi ndenge esalemaka eza quand même babiso tozwaka quand même honneur ntango bazo invité ye pas Sassou j'étais le seul qui a été sélectionné. Je ne pouvais pas manquer à ces obsèques là et je dois aller m'incliner. À la différence il y a ba o bazo ya lelo parce que bazo salango pas parce que balinga ki Tshisekedi parce que bazo luka ba poste wana ouais wana il faut bon retenir en et belé oyo ba komi ba Tshisekediste même ba komi na chef de l'état bazo lata c'est parce que bazo luka ba poste mais kala nyonso oyo bozalaki wapi c'est ça le problème. Nalingi nalobela makambu ya mibale en rapport na ba nomination yo boyoki oh tonomaki tonomaki te biso toyebi mukanda wana te après toyebi mukanda wana toyebi te yango natali sibino loi organique oyo ezali kolobela makambu ya nomination ya ba bourgmestre eza gouverneur te akoti konome balobi ba organiser ba élection après organiser ba élection gouverneur ye ako investir ba gouverneur ba bourgmestre ndenge bomona kitangu banome ba gouverneur le chef de l'état par son ordonnance présidentielle nda investir ba balobi soki maponomi wana esalemite muto akonome ba bourgmestre ezali kaka chef de l'état sur proposition ya ministre ya intérieur bota l'écart entre un gouverneur na chef de l'état bandeko na ngai tozo vivre dans un pays de non état mais tango zomona même bandeko na biso bazo sepeli bozaka kaboye ndenge tokendaki awa omoni ndenge tokendaki ba négociation wana ba poste oyo tozwaki ainsi de bandeko na ngana zolo baboye 23 postes oyo ba pesi na cash eza faveur te basaleli bango ya liboso sur les 500 députés l'FCC n'a pas 450 députés pour que bosala une lecture erronée à modèle loi FCC baza soki na 350 députés bati lukwe bo alongwe batikali na combien parce que même ceux qui tozu 350 députés 30% oyo ba pesa ki yango wana. Et la constitution ne dit pas que bakabola ka nombre ya ba ministère selon ba nombre ya ba députés ba zanakati. Eza makamu mususu ngana zo comprendre te. Et puis bande konanga après dialogue ya Saint-Sylvestre. Tango bayoka ki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zo comme premier ministre. Basala ki ndengeni. Bakomi bazi ministère mine wana balobi wana bo discuter te na ba négociation wana oyo komisa Sami Badibanga. Premier ministre ministère mine wana ba discuter lelo bo bandi ko justifier constitution zolo ba boete mais tozana jurisprudence bino bo sala ki bo episo peto sala ministère mine wana ba ko kati jamais ko discuter pona yango bo zomona même makambo ya ba bourgmestre oyo bato bazo sakana na bato même quand on se met si lui dépasse lelo ba koti ko sepela ke ba pesi bango 3 bourgmestres eza soni sur 24 bazo pesa donc biso to vandi wana pour que FCC akabela kayi biso oya sepeli nango. Si vous faites les calculs par rapport ya tango bazaki ko débaucher bazaki ko respecter ba débaucher plus que nous alors Sami Badibanga tango ba débaucher bango bakendaki na batu combien de l'opposition o bakutaki na gouvernement on peut faire les calculs par rapport à ça fourchette na ngonga wana ezalaki à combien mais oyo biso to gagner na lobby bien to salini to gagner na lobby to gagner et tango nazolo ba to gagner wana ngai na yembela ka Félix et na yembele ya Alkamuni na lobaka boye Félix azali kaka incarnation ya bitumba na biso bitumba wana to bunda biso nyonso na ba Martin Fayulu Madidi na ba mutu to bunda na ye bitumba wana te ka muzito to bunda na yete nazo tanga ba to bunda na bango na sali mabe oui OK ba Martin Fayulu to bunda na bango ba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to bunda na bango Moïse Katumbi aye kokota to bundi muzito abunda te parce que amela gaz te yango bomoni tango balobaki makambu yake to lingi to marcher le 30 ba communiquer bino ba journaliste pe bo rappelaka ba communiquer que muzito yako zana na ngaba to bona ba se retrouver ba kotu na Pascal OK kuna yakana no mela oyo kanenge to ka kantunga boya nanu bomela et yango nazo regretter tilelo vienanga Martin Fayulu akokaki ko continuer na kosala opposition te ya komela gaz amela ngo trop alinga jatikela ba
vieux Adolphe Muzito, banani mususuan. Mais la paix à Bangouti. Et quelque part là, ils ont une parenthèse na fongola qui était na tango na lobeli makamangwa politique, boti kana fongola ngomamou. Mais na silisa. Mais tango bazo pesa biso 3 bourgmestre sur 24. Et bino bozo beta maboko. Bazo sakana na bisoti. Biso to komi lokola to salela ki FCC, oya sepeli na ngwa kabeli biso mwa muke. Donc, et lobby boko wanga na bao bazo saboter bino. Bao bazo lo bakeba kabela ki bino parce que vous ne revendiquez, vous vous réjouissez pour des miettes. Et c'est insupportable. Donc, Makambu, il y a nomination et Zamabe. Namongala, pas nommé. Maire de la ville nommé par ordonnance présidentielle. Balongoli n'est pas gouverneur. Est-ce que tu dois comprendre? Nalomami kuna gouverneur il n'est pas nommé. C'est quand même insupportable parce que la loi ne les autorise pas. Et moi je vais demander au chef de l'État, que le chef de l'État, il y a Libosonengo Zotinda Batouana, 23 au Yakash, Yona Monamboka Vital Kamere. Botinda ba combattant, ils ont soirée de Galate. Ils ont des Nabitumba, Batubazana Moutou, Batubayebi ko débattre, Batubayebi loi, Batubayebi Mboka. Parce que la décision de ce chef de l'État cause en concertation avec le Premier ministre. Le Premier ministre, il faut qu'il y ait un conseil des ministres. Il faut qu'il y ait un conseil des ministres qui ait une idée. Ce qui est cause à la complaisance, c'est que la bino. 2023, il y a un problème. Et des places où on a peine à Zolo, les jeunes, si on a commis là. Donc, on a parité. Ce qui est Bundi, on se retrouve kaka. Ce qui va dire que moi, si on a la maille, on se retrouve kaka. On de la moutouté. C'est la même chose dans les jeunes. Biso ba jeune mais yo jeune ozola kisanini. Yo jeune yo wana aussi pantalon yo lataka. Si le lo lataka pantalon, na yo na ba musicien bazo yebate. Ozandengwana. Mais il faut ba jeune ba se retrouver. Non, namboka o nzamba sala makambu. RDC nzamba linyang. Abimisi président ya liboso mukolo. Yami bale Mobutu mwana muke. Yami Satu mzee mukolo. Yamine Joseph Kabila, moi à 29 ans. Et puis, au 5e ndabimisi, muto ya katikati, entre bakolo na ban. Siko bozole la nini. Bino bana mi bale bozwa. Siko mi bale wana bozwa. Bino nde bojera siko malamu kolega batu nyos. Je pense que les têtes doivent fonctionner. Nalingi nasukisa, je pense, wana. Oui, nalingi nasukisa wana natika. Peut-être que vous allez poser quelques questions. Maintenant, la question en rapport avec ma santé. Oui. Question beaucoup tout après. La question en rapport avec ma santé. Wana nazoti que la avocat Nangai, maître Toussaint Alonga, que vous connaissez, Azalaki, député national, pas n'importe quel député. Vous voyez quand même que Toussaint Alonga a fait parler de lui dans cet hémicycle-là. Ce qui peut peuple n'a raconté à qui Moutoua Salak. Oh, Nini. Il pouvait être parmi les meilleurs élus à Kinshasa. Donc, c'est lui mon avocat. Oyakoye Bisabino en rapport avec la question de ma santé. Maître. Merci. Au nom de l'honorable Eliezer Tamboué, prendre la parole en ma qualité de son avocat conseil. Au vu de toutes les gesticulations oratoires, rumeurs répandues au travers la ville de Kinshasa et même de la République démocratique du Congo sur la situation de la santé de mon client, je voudrais ici, sur son autorisation personnelle, vous dire l'essentiel. Confirmons ici que l'honorable Eliezer Tamboué Mwana Bayer a été bel et bien victime d'empoisonnement. Comme cela se confirme par ce volumineux rapport de son médecin. Je crois que c'est l'essentiel de tout ce que je peux vous dire. La version officielle, je vous remercie. Cette question en rapport avec la session extraordinaire, comme vous savez, on convoque la session extraordinaire par une matière bien déterminée. C'est-à-dire la matière bien déterminée, on doit
valider les mandats, ce que nous allons faire tantôt, cet après-midi dans la plénière, les mandats de nos collègues députés. Et ensuite, nous allons attendre le gouvernement. On va voir. Mais le danger, c'est lequel? Les fruits pourris sont plus nombreux que les bons fruits là-bas. Parce que là, à admettre ou pas, ils applaudissent seulement. Donc, ils se comportent comme ça. Nous allons voir quel est le programme que M. Ilunga va nous amener, si nous pouvons l'investir ou pas. Est-ce qu'au moins pour une fois dans l'histoire, nous allons faire quelque chose en tant que député? Bon, je le souhaite que nous puissions le faire, mais vous devez retenir, Jojo, que là, nous avons des chaînes de chasse qu'on nous a envoyées. Je peux ouvrir une parenthèse, ça m'engage moi. Je vois un monsieur qui s'est amené avec ces deux femmes là-bas. Ils sont devenus, je ne sais pas par quelle magie, tous députés. Maintenant, ils considèrent toute l'Assemblée, tous les députés là comme ses femmes. Donc, il fait ce qu'il veut, il se comporte comme ça parce qu'il est du FCC. Mais je sais qu'il a aujourd'hui l'épine. Il a aujourd'hui l'épine. Donc, c'est vraiment ça que nous attendons, on va voir. Vous allez suivre le débat. Ce peuple congolais de se prendre en charge. La chance que nous avons, ou la chance qu'a Félix aujourd'hui, à la différence des autres, la pression vient de dehors. Si on fait des bêtises là-bas, cette population ici va sortir. C'est ça la différence. Il y a Liboso, au lobby, les lobby, des pesos oluka poste, na diaspora, ils en ba kulutu na bino, ba kulutu o ya bino we, balobaka ke ndeko Eliezer, azaka te ba kulutu na nengo lobiti, ndeko Eliezer azaka mutu aner, mais yo zana kisasa ti, Kalev pe lelo azali susu mokonzi aner te. Oyebi avantage, lokutata soki au militia ngo batu nyonso eko yebana kaka. Lelo ba service nyonso a sécurité, ezana maboko ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oyo azalaki na ner ayebiye. Et mwana mboka Kalev Mutombe azawana bao bazaki ba agent double o babenga. Lelo ba yebani bako yebana. Mais c'est tambwe eloko elobisaka batu wana ezanini. Omoni batu babotama baza penza mibalite. Babanga kabibanga banga. Donc ozomona moninga azosala eloko moko boya kosala te. Alobi oyo akosala ngo pamba te. Oyo fazala ka mutu na bango. Otangi Maman Olive. Oui, j'ai accompagné Maman Olive, je crois, dans 2 voyages. Premier voyage, na accompagné qui était bakendaka Lubumbashi Sylvie Bongonde nekonanga ya mwasi. Abenga kangai na rejoindre de Tosala première conférence de presse. Mituna na tuna Maman Olive etikala historique ti lelo. Nani mutu akotuna? Nani mutu akotuna? Mituna wana na tuna ye soki ezalaka mutu mususu na bite. Bato bakendaki mema akokutana na Moïse Katumbi. Kobanga kotuna mituna. Awa bino ba journaliste, bozo tuna bato alamuka te ka koyemba jalelo parce que vous avez besoin de la sympathie. Depuis Bassali remise et reprise, passation de flambeau entre Moïse et Bemba. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Bemba Zolo batté? Voilà des questions. Moi je pense que n'a pas tout. Oh ya minene boyibi. Joseph Kabila. Wana nde nazala ki kozela ke nako kanga ye même na nzela na tuna ye mutuna. Mais na tuna te. Mais tangu na kei na voyager en tant que journaliste, na tuni mituna. Tangu na tuna kaye ke est-ce que mobile na yo à travers ba question na ngande boyeba ke Kabila azaka musulman te. Bozali koloba qu'il était musulman. Na tuna. Est-ce qu'il a respecté la constitution? Na tuna etikala historique. Donc ba bazolo ba na habité koluka poste. Na 2011 après l'élection en 2011. Si telenga mutu moko akota clandestinité pona Tshisekedi. Ngamoko. Na mwana mobali oyo ya miboma na boma Cédric Nyanza na boma oyo ya miboma ka pona Tshisekedi. Ozomona. Donc ezana histoire okoti koboya te. Ezandengwana. Moi je ne fais pas un clin d'œil à l'UDPS. Même oyo ngana zoloba na yoki olobeli makambo yake bon banome président lobité yo siko ne olinyo lobela makambo ya ba bourgmestre. Mais attendez. Donc tokosenga ya ona zoloba. Il ne faut pas que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abe la maladie à Kabila. Oya koloba chaque jour qu'il n'a pas bon collaborateur. C'est le moment qu'il puisse choisir des bons collaborateurs. Donc pour que Batouba réagisse, il faut qu'il y ait mon co. Donc à Kewana,
senga yazo pau abanda ko tirer ba caniveau. Je pense que c'est quand même trop lui demander. Les chefs de l'État azana oya kotiko sala bisope tozana oyo tokotiko sala ba collaborateur na ye ba oyo anoma ba oyo bazotambola na mituko zomona kaka boy président de la République bazo sala ba dégâts même aw ba oyo basi ba sombi bandako aw ba oyo basi ba futi banyongo aw na lobi boy ba oyo basi ba sombi bandako ba oyo basi ba futi banyongo oyo batondi kuna bakomi pe ba prêtre biso tokende kofukama kakuna. Est-ce que ozomona tokomi wapi magazine oyo accompagna bango na ba EDTV oyo accompagna bango ba caméra ebele ezali awa yango mutu ezali ko accompagner UDP bozomona bango na présidence ba mercenaires batieli biso kuna na lobi nini ba mercenaires nde baza kuna. Ce sont des mercenaires. Si ko tango bazomona bato oyo bayebi vérité yango ozomona communication yango pe ezotambola te elala. Je regrette quand j'apprends, si c'est vrai, que le chef de l'État a joué l'issou ministère de la communication et médias Péchango, UNC, Ngaïna Kolela. Parce que communication, il y a chef de l'État, c'est l'UNC, Azo chapeauté, bien sûr, presse présidentielle, celui des presse avec Abraham. Mais nous sommes balé et là. Moutakobo Yangope Azate. Pour preuve, le chef n'est pas sécurisé. Chef Etikaliga un jour, ministère la biso. Photo ya chef à toilette ndelo ko etikali parce que le reste chef même ceux qui a kwanzi awa photo za na réseaux sociaux wana bozo benganga bozo lo baki bazaba collaborateur on nous a infiltré on nous a lobake nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État donc ba infiltré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tikuna parce que tout ce qu'il fait c'est sur les réseaux sociaux. C'est ça la communication. Qui dit je sais n'a pas tort, qui dit je ne sais pas n'a pas tort, à tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Donc, vous devez savoir ça, que on les a foutus, et ça yangoté. Tant qu'on a zolo bela makamwa yu de pes, yo kende na limité, kende okuta na ba combattant, tout na bango monsieur tambwazana. Ba tout combien ba kufa ba famille ba victime combien awa. Parce que si la famille de Rossi Mukendi bazolo. Mais d'autres familles bazolo baté cause à la peut-être ba fandi. Mais ba tumba ba tuna yu de pes wana na siège. Toyo kaka soni. Mais quand on vous donne 3 postes sur 24, ça me révolte ça. Et je ne peux pas accepter ça. Dans 23 postes, on va payer sa faveur. Ils nous ont roulé. Les 4 ministères, il ne fallait pas qu'on négocie ça. Ça m'engage, moi, M. Tambou. De formation, je suis politologue. On ne doit pas nommer quelqu'un pour Moussala l'État sans procéder par l'enquête de loyauté. Il faut voir que wapi à se comporter comme nini, à se la nini. Yoko zoka wa yambarbo, yango bomoni ba tozawa ministre moko sous l'impulsion non oyebit wana bino ba mama bolinga sous l'impulsion parce qu'on n'a pas mené l'enquête de loyauté sur les individus et mutu bako banda ko yiba kaka ndengo anate okozwa kaka mutu boye lobi a commission kindenge nini. Donc si nous avons besoin du changement, que les chefs nous aident à envoyer les personnes capables, pas les opportunistes et les lobalati elunga Tshisekedi. À l'Assemblée nationale botuna bango namoni basali munyere moko munyere eza signe mutu nyonso ayebi bato bazali ko boyango eza signe ya UDPS eza signe ya Tshisekedi. Pour la campagne basali si munyere moko bakomi tike ganya mabunda ou bien mabunda mabunde kabunde c'est ça so qui mabunde kabunde tike ganya na lobana bango bolongola munyere wa bolongola vous n'allez pas cracher sur la mémoire de Tshisekedi pour en commettre n'importe quoi. Donc, bref, on ne doit pas recommencer, mais il faut que les chefs à se dépasser. Est-ce que Makambu Misusu, aux autres côté il y a FCC, Balobi Bakaboli, mais Batikeli Joseph Kabila. Oui, c'est là, c'est important. Qui va toi FCC Balobi que en dépit de l'Union Sobazana Bango, il y a 4 ministères. Batikeli Joseph Kabila Tchabatunaye. Est-ce que côté il y a chef de l'État Bozoyokan? Calcule les labino basi bakaboli nyonso. Donc le chef de l'État, dans sa propre discrétion, à cause de la peine à quota n'a été. C'est quand même déplorable. Si on est collaborateur du chef, mais on ne veut pas que les chefs soient quand même libres pour l'Union Bozoyé en otage. C'est pas bon. Question sur Pokotiki. Oui, question à santé. Nazo Tikali Suzuka et Panaï à répondre.
Mon mboka les gens tombé moi proche charmant à le beli bongo mais matali coalition FCC cash mais matali bon répartition il y a ba siège il y a ba poste ministériel bongo to le ba puis le beli makamondike mais so le bongo matali bokol ma beng bongo lisolo ya poison ati ba timbo lisolo santé à bodindo bozi bongo bonyonso bo elongo bani mataki biso de partout mboti na origine moment le président Fatina Mboka France na Ousmane Gouzel Ousmane Gaka bongo de Kazaki na sima caméra na équipe on ba ma mission télévision côté kozali ko ya botikala malam. Ma mission TV, le miroir du monde.